De retour dans les conseils du soir, de retour sur cette chaîne. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Et merci Nabino Nyonso ba oyo bo s'abonner à la chaîne oyo. Merci na ba peine Nabino, merci na ba message Nabino. Je vois combien vous me portez dans votre cœur. Et vous allez, je vous aime et Sabino Mahatro. Je vous aime de partout. Dès que les bizali à moi si na katia dibala pardon bizali à moi si na katia dibala comment est-ce qu'une femme doit se comporter dans les mariages toujours continuer toujours na sijewana et bizali à moi si na katia dibala ils a tellement monene que bope sanga temps penza to sola yango so il faut même na kata na entamé si je me sous na ozonga nango mais l'autre beau permettre ngana continuer nango et vous avez bien penza parce que dans qui moi ba message puis ba appel pour nango mais on a 3 points autres sur là et ça les dialogues comment est-ce que maman a cru quoi accueillir mon bane nandako et puis troisième point est ça propriété. Les dialogues est la base ya libala. Pourquoi est-ce qu'il y a une base na kati ya libala? C'est parce que c'est très important na mabala na biso to privilégier dialogue. Et c'est très important parce que ce qui le lopé to mona mabala mingi ezo panzana mabala mingi ezo rumelate c'est parce que bazana temps ya kufanda ya kosola te ceux qui bazu ba problème na bango bazo préférer vraiment ba dialoguer yango na bato mosusu ke ba vanda mwasi na mbali pona kosola yango ceux qui besoin ki temps pona kobalana besoin ki temps pona ba fiançailles bo balani pona ni te besoin temps ya kosola ceux qui besoin de camp et c'est très important maman kotisa dialogue na kati ya libala na yo et ko permettre yo ceux qui ont un problème oyebaka ko comprendre ni ezoleka parce que ceux qui ozo na kana makanisi obi se pas souvent na kana na makanisi so souvent na mina makanisi eza pasi mingi oza na ba jalousie belé oza na makambo belé yango coupe maman et pas nyonso okolanda émission o na kosenga na yo okotisa dialogue na kati ya libala na yo zwaka toujours temps ya kofanda na mobali na yo bosololaka soki likambo ezali parce que mobali wana aza ennemi na yo te aza oyo aza mopanzi na yo toujours faut vandaka pona kosolola bo evitaka toujours kobenga bato kofanda nazolobela na pourquoi lelo eza kofanda ya yo na mobali na yo c'est un problème bofandi papa e tala boy botie ba point bisika o ba virgule ezalaki botie ba bopesi ba solution bipa yo ba question ezalaki et que ça la bien les dialogues bitumba koswana libala eza kajte eza combat kajte libala ezalaka elengi surtout soki bazolinga yo libala eza elengi libala eza goût yango wana mama bipai nyonso ozali okozwa occasion ya kolanda les conseils du soir okozwa occasion ya kolanda Perpéti TV banda lelo kotisa dialogue zwaka temps ya kosola na mobali na yo soki likambo ezali koki maka pa parenté d'abord il faut kozwa temps ya kozwa solution bino mibale parce que tant bolingana ki vous allez avant ba parent baya vous aki bino mibale il faut kozwa temps ya kosola pe tango bozwi likambo. Deuxième point eza ndenge comment accueillir son mari.
problème ya koaccueillir mobali ezaka problème bato ebele babosanaka accueil mpe eza très important na kati ya libala mobali na yo azalaki te abimaki na ntongo atikaki yo ntango mosusu ya kolala ntango mosusu atikaki ozobongisa bana bazokende kelasi ye ake mosala ake eluka ntango aye aya na sachet te aya maboko pamba aya mpe na sachet yeba koyamba ye mama kotisa ye na ndako yamba ye fandisa ye longola ye veste solola na ye yeba nini oyo ndenge nini journée na ye eleki zwaka temps ya koyeba ndenge nini journée na ye eleki osololi na ye papa ndenge nini mosala journée eleki ndenge nini avant même opesa badetail ya journée na bino avant même oyebisa ye baproblème oyo yo okutani nango na journée yamba ye pesa ye mai ya sokola pesa ye biloko alia apema nde après soki apemi nde oye na baproblème na yo oye na makambo na yo ndenge elekaki na journée ata kuta bandi otuna mama ndenge journée eleki yebisa ye kaka journée elekaki bien parce que awuti koya akomi apemi nanu te soki bandi kopesa ye bamauvaise nouvelle opesi ye makambo ya mabe elekanaki na nsima ntango mosusu aza na peti olia te aobebisa pokwa na ye wana yango wana yeba nanu koyamba ye yamba ye tuna ye journée na ye ndenge nini eleki pesa ye ya kolia alia et après obandi kopesa ye baproblème oyo ayo parce que namonaka basi mingi mpe ntango avant na bala na bandi omona na bacouple mingi omona mobala ye kutu nana akomi na ndako te déjà baproblème ezoyamba ye déjà na porte ya lopango aza kaka na saki ne na maboko na biloko nyonso kaka pembeni na papa azoja baproblème nyonso ya ndako elekaki na journée na porte ya lopango alors mobali azwi kaka apesi kaka mwana akota na saki abaluki akifana na bar parce que ana tante donc soki akuti oyo ayambi bana bapesi donc soki akoti na ndako ezala grave donc yo kotiaka saki yebisaka mama na ye nazoya nakei na kofana na coin nazwa mopepa libanda or mopepa malamu ezalaka na kati ya ndako mpo mobali na yo akoma na mesure soki awuti mosala afanda na coin te asalaka baovertime ebele te mpo ke akimaka non soki azongi na ndako kozwa barapport mabe ntango ayaka mama yebaka koyamba mobali na yo yebaka kosololaka na ye pesaka ye toujours banouvelle ya malamu soki akomi troisième point eza propriété basi mwasi ezalaka soin mwasi ezalaka propre mobali awuti mosala olali olamuki sokola quand même so mobali awuti mosala akokuta yo propre yo oza sali te kaka robe wana atikilaki yango na ntango bolalaki ne na mbeto olamuki ake mosala azongi akuti oka na meme robe wana ndako kutu koloba te sali te lokola obota bana ndako très sale bajoue partout babiloko basala sali te mobali aza na mpa na tanke aya na camarade na ye mpo akolakisa ye bisika nini afandaka mpo azobanga nayebi te so nake na ye kuna eloko na okuta kuna na ndako wana mwasi na nga azalaka na ye propre te mpo deja ya na ye première fois amona ta mosusu salite oyo epesa ye soni mama azalaka propre yebaka komibongisa na nzoto na yo yebaka kobongisa ndako na yo mpe yebaka kobongisa bana na yo soki obota
oyebi air papa utaka mosala air azongaka bongisa ndako bongisa basani bongisa mbetu eza na basi mingi bayebi nde batanda mbetu te bon ça dépend pe bamosusu mpe akola na ye na mbetu te akokoni mpe koyeba ndenge batanda mbetu te mpo akola na ye na mbetu te mais soki likambo eloko oyebi te batunaka YouTube lelo ekoma nango par-ci par-là internet okobeta otata ndenge batanda mbetu ozoyekola yo mpa nozala na eloko ya sika te wana eloko mwa ya sika te mobali nyonso kayakamo mon amour eloko oyo uti wapi yo mobali akamoka te donc akamoka yo te ke obimisa eloko mwa ya sika okreaka te yo zelaka toujours ye nde mobali apesa makanisi azongisa boye émission oyo eye mpona biso nyonso toyeba kobongisa na mabala na biso mwa deo mwa poudre bapoudre uti ezalaka ya bapri ebele ata soki okokia ya pri ya likolo te ata oyo ya se soki oza na mbongo ya meshe te oza na mbongo ya plante te kaka suki no wana okoki mpe openi yango lelo mpe papa ntanga oya kuta mpe na elongi mosusu banda babala yo kana elongi wana ozala nango ata mobala yango apesi yo mbongo mibali biso mama wana apesaka ye mbongo abongisa suki me nayebaka te asalaka ekunzu soki ya nini nayebaka te eza mibali mosusu balingaka mwasi na ngai nalingaka obenda mwa chignon mwasi na ngai nalingaka motya mwa plante boye mwasi na ngai nalingaka otya mwa nini boye ya basi mosusu ata mobali ayebisi ebongo asalaka yango te ozoyebisanga bongo soki opesinga mbongo te nasala eloko boye nazosa boye soki ayebisi yo bongo apesi yo mbongo te benda ata suki na pene obongisi ata na pene mama faut tozalaka propre soin wana yango bando opamete mobali na yo ata soki ake wapi ata soki ake na ndako nini azoraisonne ka ndako na ye azoraisonne ka fazonga epa na ye c'est parce que ayebi ke epa na yo ozalaka na biloko ya sika ozalaka na biloko ya kitoko nasepeli mingi nayebi ke tomona na kala bino nyonso bao bozwa ntan ya kotala video oyo boyeba ngo ke bisika nyonso nalingaka bino oyo bozali nasepelaka na bino mpe ya trop merci à l'homme de mon cœur merci à mon boss Freddy Moulamba merci à toi merci aussi na ba mama nyonso na basi nyonso oyo bazwaka ntan na bango ya kotala bavideo na nga bisika nyonso bozali boyeba ngo mpe nalingi bino nyonso madame Sylvie madame Nicole madame Stéphanie bino nyonso bipai bozali boyeba ngo ke nalingaka bino mpe nayebi ke tokutana lisusu et je dis aussi merci et bonsoir à mon pasteur et aussi à pasteur Teddy. Je vous dis merci beaucoup. Bye, à la prochaine. Ciao.